Mbote, 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 mbote. Bonjour, 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 bandeko. Est-ce que vous allez bien? Bonne bino et ma vie, puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boza malamu. Nga wabino mameliani tout ça va. Ici vous bloqué pour tirer Théo. On va kata babeni biso beninga saki. C'est bon. Wabino mameliani tout le toza samedi, toza le 20 mars 2021. Bande comme ça mani tout émission za mu colonie on a comment webse bino na ba date. Na bino na ba date pour boye baki. Toza na mars le 20 mars 2021. Naza na Château Rouge bandeko Château Rouge yo lobi ba benga ki ba pesinga sanga ba bima mani tout Château Rouge eza ya ko tonda mona ninga osakana te mais bon lelo samedi na moni batu bakiti batu baza mingi te lokola hier Château Rouge na biso yango yo nazo kende kosala ba course nazo kende na wenze na nga gambela ndenge bomesana ngai ndenge na bisaka bino toujours ke wenza gambela nde makambo soko lingo sumba bwa kitoko donc ndenge nazawa na okita na wenza gambela na yoki posa ya kolia bitekuteku ndenge na yebi na yoki posa kolia bitekuteku boye nazo kende na wenza gambela na somba bitekuteku na kila wenza gambela nazo bitekuteku nazo pondo nazo soso pokuna ndenge bino kitoko makasi makasi makasi. Ma Jeannette, et qui t'a sauté. Ma Jeannette, Kolele, Fiotti, Fiotti maman. Boni, Kimia. Ça va, sœur Nanga? Yana mbala bina nga tema na psala ma Jeannette mbodi. Oyebi na confondation na oleka eloko yo na ka tsenze za okanga nzoko za ka polele. Ça va poser bien, hein? Kalaté m'a comme besoin à Kitoko. 2022. 2021 oyo. Na limité. Ego bonga. Nzambe kana bana. Yango amen amen. OK ma chérie ngana lekai na ngai. Ba biso moni ndeko pesa mbote baleka ndeko ndengwana te. Voilà. Nakena nuna nini na wenza gambela yake nani kozwa na posa bitekuteku bitekuteku naki posa matembele nake na wenza gambela nazo matembele ça nazo matembele chérie bete kuna sans interdit non si n'avait pas dit mais il fallait faire les tours d'accord nazo na no matembele na yoki posa kolia matembele chérie ile matembele te chérie ile matembele te na koli na ngote koli na ngote si je comprends matembele bimi na sima nanga nga sina epoto matembele tiko kuma na sima ke bato ko la matembele nda moko boye te ezalaka mais soko bino bolono koli ya ngote parce que kala matembele ba mona kaka ya bato basana ba moyen te bato za koli matembele te ezalaka ba mona kaka ba makasa mo ekola kana ba lopango mais bato za koli ya ngote makasa ngo. Donc on a époque na biso matembele baza kolia ngote ba kongole ba kunkolia matembele tango donc vous avez goûté ce manini mais ngano kilo ngana poto mais siko loko na ke na wenza gambela bo ndunda mongo boye matembele isa nini osuki isa suki anino matita mbala patate douce faza matita patate douce mais siko ngana ke na wenza gambela chena ke zo matembele pona ki posa matembele ngezo matembele mais matembele fa ki vraiment mami ndala maona lia ona sentiment mais loko pe mami le na zo mami te na moni ka ngamo na lamba oka na mona mbisa oka o meka quand même ça non chérie o meka te chérie bona matembele o rata ndunde o le matembele te mama yake na mama bon kifunga na bia ole na matembele te chérie o rata ka ouais po bien loko na ebi kasi bongo meka kasi encore non la moya mai bona leo fama nyoko mbadi mama tatanza je tokena nazo safu soki safu ezali mama biso bakoma batasa wenza kama yango tokomi te mona na mona pasteur pasteur biso tokomene pasteur mama Michel Mboza te boki kishasa te yebutokenda mama Michel Mtamombo hôtel na wapi je retire maman qu'est-ce s'il te plaît
Voilà nde na uti episode ke na ke wenza gambela. Na komi na komi. Moi gambela. Papa boni. Na pesa mbota corona. Vous voyez bien? Nangolo penda malanga. Nde na ebo na posa ya matembele. Voilà. Qui lelo? Matembele lelo penda na tongo. Mama na ngachi na bite kutekonga. Bomonde na FC bino na ke wenza gambela na komi bomondi bite kuteku yango. Tapela mwamba disasa. Matembele mama na nga matembele. Wala mwamba disasa. Oyebele ko meminga awa. Tala mafuta pelzet. Oyebele ko meminga awa. Mama lo. Tunanga nini? Matembele. Na bisi fumuka na nga bisheki etika nga na sa matembele mama na nga. Tapela makasa manga. Maso nga ndena bien, on te passe là on est. Pour la corona. Ah oui, tant que qui bana miki tozobela. On a passé diabète, faut pas les kawa. Makasa manga. Ka s'expliquer bien. Simba papa Simba expliquez bien. Peut-être une explication bien. Makasa manga oto kango awa. Voilà bato bana ba coronavirus. Bato bana diabète, bato ba souffrir diabète. Oye to expliquer yo ni no sala pour la makasa oyo. Dati mama na tuzo na awa. Eloko yelika yango makasa. Mama wesa makasa. Nala kiso. On a tu pas masque ba mwana bango yote. Mama boni. Makasa manga. Kolo ba covid o sa somo bulu. Ko me makasa manga ba biloko bololo po sa so bien protéger biso quoi. Oki msabiso maladi Wenza gambela nde makambo. Momoni. Wenza gambela nde makambo. Pana biso za bio. Bio na bio. Bio na bio. Mama ngai. Sasa twana wangila twana mayebo lakisana mayebo papa fungola ngoko fungola ba mona ngope bien fungola na mayebo mbinzo ya mbinzo tikisasa fungola nanu boy mayebo ba mona ngope bien nanu mayebo na fungola mama na fungola kata sachet mama mayebo ya ba mona mayebo pesa mayebo awa mbinzo 3 pièces. Ah ouais, na moni ape papa système okata makayabo tokataka. Ah ouais, bokata makayabo. Machine biso ndakata ngombe se ali. Osomi makayabo okende musika te papa lesa na makayabo. Okay, na musika. Sala ko makayabo ali yata. Otungisa mate yara awa soma makayabo pe bazo katelo makayabo en même temps. Sala makayabo. Voilà. 4 kilos na 2 kilos. 2 kilos yango yo. Epele o noski butu nyoso yo. Ebele 15 €. Mame. Papa koyi makayabo leki kilo ba de. Mame. Nyoso yo. Nyoso na 15 €. Mama bagambela. Bande ko kolia nde babi kolia nde makambo. To ya poto kolia. Mama to kimanza na kisasa. To ya poto kolia to kimanza na kisasa. Awa. Nyonso ezali bomoni makayabo ezali biloko ya kolia gogo soko oza na nzoto ezotungisa yo oza na mwa sucre makasa manga yango eza vraiment ya bio ya kosomba babina batension sa maladie ebele na nzoto ya kosomba omela mpona santé ya très important toza na kwanga yango oyo papa mama nga na elipo papa pusanga fama nyoko ah ouais awa nyonso eza ti misili mpona bata bandundu ozamuta bandundu misili ezali maleki tia na boye bamona ngo mpenza eza ya frais totiango na toza misili ya oyo ya bio mpenza oyo epina mama na ngai mame epina nde makambo epina ezali to apena batangawisi mpona bapapa kokolo bopikiki banzoto ebongoni mpe toyeli na lisolo mikolo bamama bazolelaka mambo bopiliki bamama bakoyi mobulu awa toza bakoyi bopikiki banzoto oyebi bamama bakoyi mobulu bamama bakomika bopilikiliki babokundu banzoto batangawisi mpona bakoyi bopikiki banzoto toza na biloko ebele oyo kuna na moni eza nini papa wana na loso otwala fekil otwala nguba banika na bisasa nguba banika na bisasa ezali awa toza na bazecteur toza na biloko mafuta na biso mpe papa laso mafuta na biso toza deux formules mikolo oyo lakisa deux formules toza na 5 litres oui papa lakisa boye elongi ya mama micheline esalaka elenge voilà 5 litres 1 litre pesa voilà pour le papa
tozala oyo ngaye bamama kolele esili botala makambo ezawa ngaye mabale ebongi papa loba no nani twala mondongo mpona bapapa twala makasi bakoutiliza ngo ndenge nini oyo mondongo ofongoli ye otie na mwa papier olongoli bambumana nyonso koliaka bongo ntango ozolie ezokota bokolo papa yamuta mobulu bokolo bopikiki banzoto papa yamuta mobulu papa balobi yo bona kwanga moko akomona ngo Chilombo eza mama obosalaki toala mbinzo ya mai mbinzo ya mai mpenza ya frère papa lakisa bamona te neza na sachet bakoyeba te mpona kosuki toala kwanga tozala 3 sorte ya kwanga oyo kombo na ye Chilombo donc toala Chilombo donc kombo ya kwanga Chilombo basalango sika basalango sika kwango esa succès makasi lakisa sona na kati ndenge eza donc Chilombo tosole kwango yoki bisengo na bisengo tala kwanga bilenge maleki limbisa apoza famille mbote kobanga te fungana na mbinzo ya mai bamona mpo baotuna nga ezaki mpenza ya mai mbinzo mpenza ya mai fana kataka sasho po kataka mapapa toa na magasin selo te mbinzo ya mai tala ndenge azolia ok merci kitoko mbinzo ya mai donc toza awa merci beaucoup na bato nyonso botama meli ya nitu merci beaucoup na bato na ngai ya Toulouse nakuti mama biso moko ya Toulouse awa abi mama nitu nga nasomba biloko na wenza gambela bando olakisa yango mbinzo na biso yango oyo voilà bomoni mbinzo yango oyo nakisi bino mbinzo ya mai mbinzo yango vraiment eza ya frais eza vraiment mbinzo ya mai soki oza nango besoin kohésite te yaka na wenza gambela awa na mipanzi toza na matoyi papa babengaka ngo matoyi papa babengaka ngo matoyi matoyi mayebo ya matoyi ya makutu toa mpe na mbinzo ya kokauka yango oyo sikoyo biloko yango sebeni nango ebonga mpe fwa manyoko mpe yango oyo donc malgré banini eza ya kokangama bobanga na bino te soki oye awa na wenzaka gambela eza ya kofungwama papa bofunga de quelle heure à quelle heure tofungolaka de 9h30 jusqu'à quand 19h 19h oh ni ndungu zitende voilà ndungu zitende pilipili mpenza ya poussière pilipili yango wana mboka biso ndambo na biso bio na bioti o nyonso bozomona oyo mbika wana mbika wana eza mbika toza na wangila awa mpana biso wenza gambela nyonso ezali koke mosika te komitungisa te moi mameli ya nitu alamba ya biloko ya bio biso ezaka makambo ya bio na bio kaka bomoni bio na bio kaka voilà toza mpe na poulet na biso tobengi yango soso mama oyo aza kitoko makasi aza vraiment makasi mingi te soso mama okoya okokuta na wenza gambela awa nyonso ezali biloko nyonso ezali oza mpe na posa o mwa likuta mpona bato bakokozwa eloko ya kolia na Congo kuna ata na Angola oyezite te yaka sur place okoyoka makambo nyonso to voilà wabino mama elia nitu nde boyebi nga na mosala na ngai boyebi mama elia nitu nga nasepelaka bino ya kitoko donc bobanga te malgré toza na confinement mais magasin eza nango ouvert chaque jour eza nango polele papa kofunga heure nini tofunga 9h30 à 19h de 9h30 à 19h kokima mbangu te kozala pressé te non yaka okokuta magasin eza nango ya kofungwama voilà wabino mama ele ya nitu mpona lelo tosuki awa ngai ebulukutu mpe eza et voilà oyo toza na mabele bamama zemi mabele yango bamosusu bakata aza na zemi te ole mabele yango oyo ndenge nalakisi bino tout à l'heure bomoni naza vraiment koinsiste mpona makasa ya manga awa okozwa yango wapi soki na wenza gambela te biloko okozwa yango wapi makasa na biso yango ezaka na wenza ya gambela bomoni ke covid-19 ezotungisa biso makasi il faut kosala inhalation alors kosala nini kozwa makasa no amanga oyo nde tobanda kosala ntango tozalaki bana mike
otokisi yango ofiniki yango ebimisaka maladi na nzoto. Mais sikoyo mpona covid mpona kocombattre yo osala nini okozwa makasa oyo otokisi yango omeli eza koede diabete ezobima na nzoto, tension eza kolongwa na kati ya nzoto, eza koede bamaladi ebele biloko na biso ya mboka. Bomoniki baparent na biso mingi baza kofanuki te omona 80 ans 90 ans, mais lelo awa bozomona na po tomona kaka kupi te 50 ans tokomokende bajeune tomonaka 45 ans na poto. Pona nini temps pe biloko tozolia eza malamu ezobebisa basante na biso. Alors pona yango toliaka bio biloko ya mboka na biso, toliaka kaka babiloko eza basurgelé tout le temps, ce n'est pas bon pour la santé. Toza na bambika mbika yango oye na wenzaka mbele kosomba ya prix nyonso tu ezali mbika na biso yango soma mbika lia eza bien pour la santé. Toza na wangila yango bamama bazali kolia biloko bawangila ezosala bango bien. Mona bamama bakofala age nini baka 80 ans epuis okomona mama abelaka nete bakoma kaka so bakomi mwa mibange makolo esalanga mpasi. Mais biso lelo okende kaka bo cancer okende boye tension okende bo mpona nini alimentation na biso eza malamu te kolia na biso ezozala bien te. Alors nayebisi bino merci na bamama ya Toulouse naye kutu na kuti moko awa auti Toulouse aye kosala bakursine na wenza dambela. En tout cas merci beaucoup na bino nyonso ba bo disposer temps na bino mpona ota maman Elia Nitu to pe mpona koyoka maman Elia Nitu na yelaka bino ka masolo ya kitoko oh nyonso eza bien mpona santé na bino. Kwanga moko pe ebimi na Kongo komo yango Chilombo banabi kwanga oyo komo na ye Chilombo soko lingo lia bi otonda ambinga kwanga pe mbingo ndeka kolo kombo banabi kwanga komo nango Chilombo soko lingo lia bien yaka kosoka kwanga na Chilombo mafuta mbila yango oyo bokosala te oyo ekanga na monoko te vraiment mafuta ya bien mpo mama Micheline nyonso ezali soki mpo oza na posa ya kotinda mwa lomeya ezala na Angola ezala na Congo okende mosika te yaka kaka na wenza dambelo kokuta nyonso ezali okotinda wana posa makasa papa lia bien kobanga te eza nango keyaka kozwa makasa ezali. Toza mpe na fret toza besoin ya kotinda biloko na Congo na kolekisa prochainement ndenge okosala mpo okotinda biloko na mboka ya Kongo bamakayabo ezali osombi kaka awa mpe basali nini bakateli yo ntango ozosoma makayabu na yo bazokatela yango ozokenda ndako na makayabu bakata mpo nyokoma lisusu te mpona osala nini kokata makayabu na wenza dambela nyonso ezali